eloko nga na koloba po nalingaka ko toucher nini côté wana te. Eloko nga na kosenga kaka na papa Charles soki moyen ezali boluka bokanga ata 26 yango et puis bo s'approcher na famille oyo eza na nkamba po bozwa force na lire oyo makambo eza kokende oyo eza message naza ko lancer pa na papa Charles oyo azali yaya mukolo ya badiangenda. Bandeko na ngai tango mwana mobali oyo abotami papa Armand wa basoleli soki bato mosusu babangaka koloba po pasi oyo toza nango lelo ezali po na mauvais choix ya chef spirituel. Nasalela bino mission wana mauvais choix ya leader yango toza na pasi oyo toza nango lelo. Pasi oyo tozomona trouble eza na kati ya église kibangiste lelo na kozala vérité sur vérité na koloba vérité. Ezali te na bomba likambo moko pie na cacher quelque chose, non, lelo na koloba. Qui est papa Armand? Ezali te nazo salela publicité, nzambe basali ya ka publicité ti. Nzambe basali ya ka publicité ti. Nzambe basali ya ka publicité ti. Po nzambe alingaka publicité ti. Et d'ailleurs papa Armand azali lelo oyo nazo lubawa azali awa na Londres. Est-ce que nga na kena flatter ye? Ye moko akoki kolobela ngo te, c'est parce que e comme orgueil. Ndenge biso to komisi ko ngai chef spirituel. Bokomi yango na babik. Ngai modimo musatu Saint Esprit. Ngai modimo musatu na ye liwa ete na longoli liwa te. O tozo lobe la réalité du problème. Et etambolaka toujours parallèle. Et koki kokende des milliers de kilomètres. Et koki kokutana te. Na pesi bino eloko wana. Et puis na lobaki na bino. Bosala test spirituel. Bozwa bana nyonso nani vraiment spirituellement ndenge tolobi awa azali rassembleur. Azali na spiritualité moko ya likolo. Wana bokoki ko contredire te. Azali na spiritualité moko na likolo. Et azali na foyer moko bien assis. Foyer efanda. Parce que nini yo okotambwisa bandimi. Na ebite po mibe ko changer siko. To komi na situation yo to kangami toza bloqué. Toza bloqué pour na nini. Donc parce que to agir mabe, to salaki mauvais choix. Yango toza na situation oyo. Joyeux anniversaire papa Armand. Tika ke musala na yo kende liboso. Papa apesa yo makasi tozali na sima toza ko soutenir tinenge to kene nango parce que ezali eloko ya ko fabriquer te. Yo koki ko loba te mais biso il faut to loba. Nanu bapesi yo ordre te ya kubanda musala po na nini po erreur esalemi. To tchembi to liboso yango wana toza na situation oyo tozali nango soki to tiaka bonzo to liboso te mbere yo so bandi musala na yo alors nzambe azalaka na respect na makambo nyonso yango wana tout soki toke akumisaka bakonzi ya mboka akumisaka banini lokola ordre azwi nanu te ya osala musala akosala eloko moko te et puis eloko moko ekomarche te. Donc yo kanisela kabiso pesa biso makasi papa toko banga te toko kende toujours liboso toko continuer koloba to zela tiba pesa yo ordre ya ibandeli ya musala na yo comme ça biso to lakisa pe ba misala na biso osali na batu ozomona ba fanatique wana tout o baza pembe baza ko entourer na ki fanatisme yo kokota na ki fanatisme ate po ozali mutu oyo nzambe apona oyo atikela biso ke to asala musala otombola musala yo moko lobi yango okotia makolo place papa na wacheki
Donc oyo aza na tembe abimisa oyo aye chef spirituel abimisa mokonzi oyo ya komimisa tosala totia ye na tami totala soki azali na makambo batikelaki biso mpo biso tozali batikelaki mpe biso toyebi mpe makambo. Alors oyo akoya na lika oh batikaki mutu te désormais à partir ya lelo makambo wana esila. Bakimangiste tout se poser nano ba question avant toloba n'importe quoi. Pour pas si otoza nango lelo ezali po na mauvais choix ya chef spirituel. Na salela bino mission wana mauvais choix ya leader yango toza na pas otoza nango lelo. Eloko nga na kosenga kaka na Papa Charles soki moyen ezali boluka bokanga ata 26 yango et puis bo s'approcher na famille oyo eza na nkamba po bozwa force na lire oyo makambo eza kokende oyo eza message naza ko lancer pa na Papa Charles oyo azali yaya mukolo ya badiangenda pasi otoza nango lelo ezali po na mauvais choix ya chef spirituel. Na salela bino mission wana mauvais choix ya leader yango toza na pasi otoza nango lelo.